mutabwaki donc tuyebite po ye na yo mo na ba film pe na ba théâtre atuna la shoote ye mo amibenda na memba ba video ba gag azala vraiment minga koma ko sala ba gag mo benkela ba bengi chef ma viokela bengi ba petit na ba coupi ba lox ma bidi a bengi mobiki si a bengi décor. Donc, toke kuna to tourner ici non mais to comprendre était ndenga degré mutema mabe o to so kinenango na yebite soki le communini donc lala bola muka vide le boy o lala bola muka vide le boy ça vraiment bien tena bandeko donc na minute on na loba boy même kutu dimanche na zala pe kuna na ba chef ma viokele en tout cas donc babwaki mbashu na minute tsugoyo nzamba zo sunga na ye kene na normal mais sili yo moko ka kende kuna penda usala émission na mais tango mona ye théâtre zaka mutema mabe zaka théâtre tuza batu mususu ndi ba usala mahamba donc na ebite po suri na lobika théâtre apa ngande naza wa pa théâtre nana banzela nanga mususu na famille naza na bande kwa quartier bana yefte menda na monika yewita kana nzela monda susia ndana yewita kana monda mamuno ko bana bande ko nyoso ba utala ba ope mitema kila kembasu. Mboto andi MDG de TV mafuta sikizali nga bilon la grande dame avec un grand G kana cadre actualité nzamba mona papa mbolela nga bino to lisusu lelo kopesa basango bandeko babolingo pe kopesa bino conseil par rapport ya vie ya réalité ya mokili to ko bika bandeko babolingo en tout cas et ça li pasi pe mawa ndeko na biso vie de loin kande bo uti ko mona ndeko nkela acteur na nkela yangani Nenga outi ko s'exprimer koloba na caméra et les amis ça fait trop mal. Toyebi vu de loin azwa ba menace belé ya ko saranate o esala ke ti lelo santé na e et se rétablissant ndenge singélité. Vu de loin est empoisonné les amis toyebi ça fait plusieurs années déjà. Oyo abane ko kondo, c'est ko kondo à chaque fois tozo mona e na ba image na ba nini mutu nzoto ko sile ko liama nzoka ndaza na poison na nzoto nzambe na bolingo na ye ko sala etaki Afrique du Sud ba opéra ka ende place mo changement kotaka mais ti lelo azala convalescence si on peut dire parce que ndenge to yebaka vie de loin avant maladie azala bongo souté donc a perda santé et diminuer nzoto et diminuer pardon. Et santé comme ndenge de so bomoni même lelo fo mona que non et ndeko azala penza susu ndenge azala raté o esala même qui affecta vie maritale nae toyebi libala nae za ki secoué to sala isale be émission quelques mois passé awa sango tambola ki que moi sina zo trompé et za isu ya robomba maté et parmi ba cause na ba raison c'est vrai bat ba lo ba que non azaka moi c'est mobulu oui a moi c'est mobulu mais toyoka ki performance ya ndeko na biso ezala susu ndenge sengeli te likolo ya santé ezala ningana kanda de baloba que la santé n'a pas de prix et santé ezelo o bandeko basaka na nango te santé basaka na nango te donc pona nzoto mutu ezala lolenge sengeli ezala en forme voilà l'homme est prêt à tout. Ok? Et en gros, la santé n'a pas de prix parce que tu peux sacrifier tout pour la santé. Parce que santé, c'est l'or ya na vie à mutu. Et si santé za mala muté mambobele aux ala bien te. Donc, libala na biso ezala sekoué likolo ya mambo santé. Et lelo kutoyo ki ke baboki le vie de l'embasso. Boki bien denke la lobby ke même na ba scène bomona sous vie de loin effectivement vous constatez que vie de loin ne joue plus likoloka ya ba maambo ya santé na e oyo c'est vrai
bien kazonga ndenge azalaka te, mais c'est pas kako jouer te. Mais ba réalité ya monde dango ya art au bazar ndeko amoni amona ke te mieux vaut se retirer, c'est mieux. Et ya maona ya pas c'est ça que malgré cela, donc si on comprend bien, les amis quand on a une photo luka tout ça la analyse le la bateau va réfléchir. Malgré qu'on se retirer à vie de loin à scène, lelo baki robo ke lembasu. Donc tu dois comprendre que batu oyo bazala à la base il y a destruction ya vie de loin. Le fait ya komona e azana bomoy malgré santé comme moi ndenge ezo ko sepelisa bango te souci na bango ezake akota sa mabele. Bandeko, ça fait trop mal. Ti e komi babwakeli mbasu. Mais na zone di maka se rétablir et peut toujours souhaiter bonne guérison. Nzamba symbole le beaucoup assister. Na aucun témoignage vu de loin et pas il y a de la foi. Jean-Paul Mayata a lobby un homme très poli, très reconnaissant. Vu de loin bomona Charlie Nongi. Azalaka a respectera ba aîné et puis c'est un homme reconnaissant. Aeba ko vanda na batu. Donc s'il faut dire un homme de bien, vu de l'eau bomona raana. C'est vraiment un bon frère. Par rapport à basango na ba témoignage tozala nango yaye. Yango boroyoka boromona atana babiloko toyoka ya musika. Songola zongisa ya salaki boy. Na marambo basi onini vie de la na kasité. C'est un artiste et comédien c'est que Sarabatou en dehors il y a monde à art azana vie privée azana vie nae comme mutunyon so azalaka e na vie nae wana c'est un homme sérieux. Soto ko sa l'émission au bandeko eza premièrement poto panza sango to kabola mawa to compatir na situation to pays état ndeko na biso to souhaiter ba bonne guérison pe to pe sa conseil na yé pe na bandeko misusu et na côté positif pe négatif. Donc quand je dis côté positif batu oyo et comment je peux expliquer ça? Bon, Eroya kara Eroya, hein? Et moi lingala izala moi, français père moi ekomara moi, mais Eroya. Na bandako lo batoli to pesa moi conseil. Na rochité et pas na vie de loin. Non, na bandela na parce qu'il s'agit de lui. Bandeko, na ebité bomonya mbomo na ngonde nini. Vous ne voyez pas que ne on a biso soka se retirer abimata libana mbuko kozala malamu. Na ba succès vie de lo asali. Et puis na ba relation azanango na ndimite que vie de lo rozanga mbongo ya billet pour na ya poto. Ah oui. Moi je pensais que ceux qui vivent de loin lelo akoyi koloba akende ata France ata Belgique ata Canada ata akene au vanda ata libana mbuko ozamalam parce que surtout que à se retirer ne peut déjà na scène vi ba mambo komeli et puis ndenge santé na ye surtout. Ah. Et les amis, je disais que vous ne trouvez pas que ceux qui le vivent de loin à lobby à voyager et vous allez s'engomingi tout peu malade surtout pour nous la santé naïe. Les amis, nous savons tous que traitement libanda mboka ezala malonga par rapport à Kinshasa ya Congo et on va mona bato belé ceux qui situation est grave que makoke ezali bakenda libanda. Donc centaines de konabiso toyebi depuis abela wana ti lelo et comme médiocre. Donc moi je crois que kozala malamu lelo suivi de loin accueilli ata poto pour mega rolandelana nous santé na ye et ozala vraiment malamu mingi. Donc on est vraiment conseil pour yanga pour na ye de konabiso nzamba tsa loboko. Il a des relations ba bisika robeta ba porte maman Olivia Sungara bango toyebi et ye moko pe na ki mobali na ye alukaka. Donc soit ko ça lelo ko na ozala malamu parce que et c'est comme si malgré qu'on se retirait de la scène et y a un bateau baluka ba mona moto a vie de long kota na sa mabele. Ce qui est triste et regrettable. Et on a profité dans le bana bateau mité mamabe premièrement.
na oloba na bato mitema mabe et puis na oloba na bato nyonso ba vivaka en paix bato mitema mabe tamu so kutana libaro olanda mission za pe mutu aketo yo so mutu azwi donc pona yo neti kake fallait pas azwa fallait yoka tope yonde. Écoutez, tous ces gens au basala bato mabe bino boboki la bato ba mauvais sort bino bato kote la bato banda wanganga bino bato bosala mine de rien surtout en Afrique to ebi méchanceté zala na gratuit hein car pour mutu azoko émerger dans ce qu'il fait des fois azene pe na eloko te bota to sa émission à tono awa ayoka na kutu susuté to ebi batono ba bato basala ba théâtre succès pardon à l'époque lelo na na beta le sola tono est-ce que tout le monde écoute soit na ba scène azala raté moi na bato mais motema mabe kaka en fait c'est ça africain siko bato bosala bato mabe tango yo bomi mutu et nde boluka bobo ma vie de loin wana tango yo bomi ye qu'est-ce qui va changer dans ta vie ozwa place nae okoma na succès nae ozwa batala nae okoma jouer le rôle la vie de loin okoma na mbongo lokola muto zolingo boma ota msoza na mbongo te siko à quoi bon ko saka mutu mabe yango bandeko eza mawa eza pasi nde na profiter na loba na bato bandeko o ba vivaka en paix écoutez les amis na vie il faut boyeba ke tozala na deux types ya bato na mokili oyo bato malamu na ya bato mabe bato malamu ba na semence ya malamu et bato mabe ba na semence ya mabe yango nde caractériser o bango bazali donc en d'autres termes nature a mutu ba changer yango te boyebi bato ebele ya malamu bazala trop naïf aokanisa ke lokola ya bien batutu ba bien mutu apembeni na ye oyo azwaka lokola ndeko lokola master mais mutu oyo asunga azo imaginer te ke mutu na un jour akosala ye mabe et pourtant tant mosusu mutu wana aza mwana nyoka il faut botiaka eloko na mutu ke na mokili oyo bato nyonso bakokanaka te yo ozoyoka ngai ozala mutu motema malamu okanisela bato mabe te fais très attention tout le monde n'est pas comme toi. Il y a des gens qui te haïssent sans raison pour ton information sur oyebaka te donc sur ce il faut ozala prudent et qu'enge fait l'homme comme disent les Congolais. Et tant ozo lia na bato ozo vivre na bato c'est vrai oza mutu malamu osala bato malamu mabe te kokanisa te ke bato nyonso disposition mitema na bango eza favorable envers yo keba surtout so oza mutu oyo osalaka esimbaka nzambe apambolo na bandenge moko boye ata oza na ba million te mais quand même ça va wa mutu moko oyo bato baapprécia ko wa mutu moko bato balulaka yo oui parce que na mokilo bakosala mabeka mpo oza kitoko ah oui osali eloko te juste que non tu es belle tu es jolie et ya olakisa nini donc lokola yo oza elongi maseke elongi gubu eloba koko franco elongi musukusi et ozomona neti ke comme yo oza lokola ye te commission motema mabe to pe motema lipuna donc bato ya mitema malamu to bato ba vivre en paix avec les gens il faut boyeba que tout le monde n'a pas ce cœur oyo oza nango donc il faut kokeba yango na lobaka malamu ko vivre seul oui kozana ba connaissance kopesa bato mbote eza bien parce que mutu aza toujours na besoin bato mais baki master camarade nini moi j'aime pas et j'aime pas trop parce que on a vu tout le monde est belé on a vécu des choses il y a un moment ça la peke to se retirer to vivre na ba coin na biso pour mokilo trop matata donc je disais que mon ami fais très attention oebite mutu atala rayo atala wana lisu nini na nyonso mutu akobatela ezaka nzambe. La Bible dit si Dieu ne garde ceux qui gardent, garde en vain. S'il ne veille ceux qui veillent, veille en vain. Tu as tout intérêt d'avoir Dieu dans ta vie. Tu as tout intérêt Christ a moboko avina yo. Pourquoi? Parce que si vous simbami na Yesu yaya, mauvais sort est en effet. Est-ce que boye bagi babilo on était bamba souana ce sont des esprits derrière ça. Oui, bombami na sima ya microbe soi-disant, mais ils ont la réalité moi spirituelle. Ils ont la mbaso ezara elo moko ya ba effet physique kakate mais spirituel premièrement après physique
parce que traitement nango il faut remettre pe ba antibiotique, il faut remettre pe ba vitamine, mais ezali au monde les spirituel to yebi ba africain nyonso to yebi makambo. Donc moto ana Yesu alenda babiloko wana eza na effet te. Bible ezoloba toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu dois te rassurer que makolo nyonso mibale eza kati na bonzambe, parce que eza na bato ebele lelo soi-disant baosambela mais okaza victime ya mauvais sort, victime ya mbasu ya nini. Pourquoi? Ezalaka ba porte d'entrée. Tu sais, quand tu cites le nom de Jésus, Bible ezoloba moto azotanga kombo ya Yesu to pe ya Nzambe, il faut s'éloigner na iniquité. Tant otanga kombo ya Nzambe, en même temps oza na double vie ou vulnérable. Yango ba moni bato ebele malika azosambela moko pe bandoki bakoya pe baloki bafini pe kingo babwakile pe mbasu pe ezwi. Pourquoi? Parce que ba porte d'entrée ezali. Yesu aloba le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il voulait dire quoi? Je n'ai rien en moi qui puisse lui donner accès dans ma vie. Donc pour que le diable ait accès dans la vie na yo, il faut que na eloko moko ya ye. Il faut que na eloko moko ya ye. Donc tout ce qui est à moyenne na vie na yo, hein? Et biloko Bible so benga ba, comment on appelle ça? Biloko Bible so benga œuvre charnel, biloko du genre ya méchanceté, je crois ils en a Galate na 1 Corinthiens 6 à partir du 2e verset, ils appellent na Galate et place balobela ba fruit de l'esprit. Je crois que tout chrétien connaît. Balobela biso pe ba œuvre de la chair. So oza mutu oza chrétien mais charnel, oza vulnérable, ba œuvre ya chair. Bomoni ba biloko neti ba amwiko du prodigo. Ba biloko neti méchanceté. Yes, he's working now, go. Méchanceté, moyibi, kindumba, ekobo, yo sambela mobima na mobali ya bato. Tu vois un peu ba biloko moi ba jia kwana. En tout cas so ba luki yo nanda kwa nga ba rozwa yo. Siko tango osambela Nzambe po Satana azala na efete to bato mabe bakoka kosala mabe te, tu dois te rassurer que mobimba na yo eza kati na bonzambe. Donc obanga Nzambe, c'est ce qu'on appelle craindre Dieu. Tu as tout intérêt de craindre Dieu. Ya olonga mo ba mamba mike wana mo ba masumu wana ba biloko wana osala ke toyebi ba mona mo ba moyibi maloba lokuta ba matongi ba kokanisela ba mabe ko sala ba mabe ba biloko wana tout ko bimana mibala batu ba mafia ba escroquerie impudicité, tout ce genre de choses. Ce qui kati na yo biki oza clean, peu propre, mon ami, crois-moi. Quand les Bibles zolo ke baroya na nzela sambo barozonga barozo baroya na ezalani, ils viendront par un seul chemin à Lingale et barozala disperser dans cette chemin. Voilà. Donc pourquoi? Parce que nzamba obatelo. Oui, pour Satan attaque biso légalement. Ouais, so a eu accès à l'ongio, eza yono pesa genzela. C'est ça. Donc, à côté légalement, yo se retrouver na kati ya maamunae. Ya ngota ngwa ye akuti yo azui. Ya omoni Bible so lo bana biso to veiller to zala sobre. Bande olikambo epesi pasi. Mommy. Vraiment, c'est vrai, c'est pratiquement impossible. Ya ko changer mutu nyonso kande na uti ko lo bana bino nature ya mutu ba changer angote. Yana bato mususu baza ya Nzambe mais mokili bebisa bango tôt ou tard ba obongwana toujours. Mais mutu oyo ana semence Nzambe te ane mwana na nyoka depuis mokili banda. En tout cas tout ce que vous pouvez dire et kota et bimi nango azakuna te parce que ye amuta misala mabe ezaka ndenge Satana azak po a détruire eza pe ndenge ba jana e bana na e ba adepte na e bazana pe ka po basa mabe. Quand des Satan robongwana raté, il y a aussi des gens na mokilo ba robongwana raté. Donc on peut parler comme ça et peut se kutukanda azakuna te kotie bimi, mais il y a quand même de cela ayoki bo epé simbi monte mané maman a raison, après tout banana banebe osaba mabe ngo na ezwa et apporter ngani te na bongola na motema ezala rapé. Vraiment molimo mosanto simba motema na yo pasunga yo yo ki mambo oyo yo banda kosala bato mabotika
yo pe oyo osambelaka me wa moto ba double vie osala en sorte que okabona na mabe pourquoi posa sécuriser parce que oyebi place flèche euta te. Et vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nzambe vraiment a assisté vie de loin, toujours souhaiter la bonne guérison. Soyez vraiment vie de loin à cause déplacer bimane comme aux amalamu. A kena lande la santé naie, à lande la santé naie et à se rétablir. Il est encore trop jeune, hein. À un avenir rebelle vraiment le bosson toi. On a encore besoin de lui. Que le lo lelo mbasu lelo poison lobi mbasu lobi kuna suki nini azako konda se okonda mwana moto na ba souci ti lobi oka souci elienzo to yeko mema vraiment uzamala momingi te bandeko. Prions pour lui. Nzambe abikise na kombo na Yesu. Soyez zamba liboso yaya, abonne-toi et que ça biso bien, moi partage et ça bien, like émission, commentez. Moi si je suis allé tous à biso. Moi c'est la grande dame mais Zaki Tolikat na bonzambe tout le monde balasima. Merci. Au revoir. Bye. Mutabwaki donc tuyebite po ye na yo mo na ba film pe na ba théâtre atuna la shoote ye mo amibenda na memba ba video ba gag azala vraiment minga koma ko sala baga koma benkela bengi chef ma viokela bengi ba petit na ba coupi ba lors ma bidi abengi mobiki si abengi décor. Donc, toke kuna to tourner ici non mais donc comprendre était ndenge de mutema mabe o to so kinena ngo na yebite soki le commune donc la bola muka vide le boy la bola muka vide le boy ça vraiment bien tena bandeko donc na minute on na loba boy même kutu dimanche na zale pe kuna na ba chef ma viokele. En tout cas, donc, babo qui est mbashuma na minute tsugoyo. Nzamba zo sunga na ye kene na normal mais sili yo moko ka kende kuna penda wo sala émission na. Etango mona ye théâtre zaka mutema mabe zaka théâtre tout za batu mususu ndiba usala mahamba. Donc na ebité. Po suri na lobika théâtre apa ngande naza wa part théâtre nana banzela nanga mususu na famille naza na bande kwa quartier na yefte mende na monika yewita kana nzela monda souci ndana yewita kana monda mamuno ko bala bande ko nyoso ba utala ba ope mitema kila kemba